Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Ezoinda kaka la famille ezoinda. Makambo ekomi somo, makambo ekomi ya koindisa, makambo ekomi ya koinda bandeko na ngai. Grâce temo aye kopesa pe réponse na ye kandenge ezalaka. Makambo nyonso tout soki ebimi ezala mtu aliboso alobi, mtu abibale alobi, ale mokolo makambo pe azangaka te ayaka pe kopesa kala nini réponse na ye. Bandeko makambo eza ebele oyo grâce temo alobi. Eza nango ebele. Bon, avant to kota nanu na mwa makambo wana ezalaka bien soki tokoti émission bongo toyo topesi mbino mwa bambote place nyonso bozali esalaka pe bien. Salut chers abonnés, salut chers Bouchou, salut chers connaissances. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici encore cette fois-ci avec Grâce Temo, une chroniqueuse de longue date. Moi si Nzambe, asala moi si moko kitoko bandeko. Internet eza ya koinda. Na minute oyo internet eza ya koinda na kombo surtout ya Grâce Temo. Oh Grâce Temo abimaka na tonton da Costa, abando bima plutôt, pas ko bima lelo te. Mais abando bima selon les durs. Abando bima na tonton da Costa. Oh Grâce Temo qui songi pas possible. Na communauté na biso bandeko soki batu baza na posa ya koya ko baby sa réputation en tout cas bayaka penza na pete nyonso. Bayaka penza sa kobanga. Alors, avant de kota na makambo nyonso tout na koyoka pe réponse ya Grâce Temo oyo apesi Moura de presse à qui d'ailleurs nous saluons surtout en passant na sensibiliser batu oyo nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli ya makasi, chaîne moko ya ba analyse pas possible, chaîne moko ya bana nzambe surtout, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez la famille. En tout cas, ça nous fera oyo tolobakana biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga makambo bongo ezalaka bien tobeta makambo bongo toza ya kovanda. Zo mwa kiti na yo place nyonso zolanda Étoiline Inès TV. Vanda tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni. Sikre pe ezanga kate, mwa eloko ya kolia pe ezanga kate. Ba makambo bongo banaliza bongo ezalaka bien ozana mwa eloko na yo ozoliaka. Olia penza na ndenge moko ya bien makasi. Olia côté mosusu o melaka côté mosusu pe o landa ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV. Bande konanga toyoka déjà ba audio nyonso tu ya Moura de presse toyoka émission na ye oyo asalaki avant akende poto. Donc poto ndelikambo poto mutu nyonso tu donc na ba rêve ezalaka na koma pe poto na kende pe poto na voyage ta so yo zalaka ko visiter l'essentiel que na kende na kota ezala somo bandeko na ngai. Alors non tike la bino kandenge ezalaka moi audio ya Grâce Temo denge aye ko répondre Moura de presse plutôt talaka mira na Moura okende kanzela moko donc wana bo comprendre biso kaka na système a bien noti que la bino bandeko bolanda et après ça nde to rozonga
toya kosala mwa analyse ya mokeka ndenge ezalaka sur makambo oyo ndenge ezotambola. Bandeko tolanda, on se retrouve juste après. Avant tout, je commence d'abord par saluer toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup d'avoir venu sur Rolanda Bisson Direct. Je ne sais pas si vous êtes comment. Combien je vous envoie de gros bisous. Donc, voilà. En parlant de la presse. Ok, dans la pété va bon. Ouais, je connais pas ça. Ça n'est pas sur la promis. Mais bon, bon voyage, Naïmoura de la presse. Je voulais dire ceci. Ma réunion, surtout Moura de la presse. Mastananga. En tout cas, nous sommes solo. Ah? Et c'est solo. On dirait que nous sommes bimicité. Pour moi, on a dans des missions en gros, on dirait que c'est bien désolé, mais un jour, c'est illégal. Nous surtout au mois de la presse à lobby. Et c'est solo, et c'est solo. Oh, ben à lobby, parce que n'a pas loba. N'a pas loba. Si on commence à loba, puis nous sommes ça la démission. Donc, après on lobby. Même après une année, même après un an. Et c'est solo, tout c'est pas master. Aussi des amants, parce que ce qu'on a en auto sendé. Kaka Exactement. C'est auto sendé. Après si t'es en membre solo. Retour déjà la famille des retours Binonyo Sobo Utikolanda audio to message ya grâce témo. Il y a grâce Témo, bravo d'abord à toi, grâce Témo de partout Oyozo Landabiso. En tout cas, tu es une femme forte surtout, une femme qui a toujours la tête en haut, une femme formidable parce que Ebele Abatukutu na minitoyo, surtout ceux qui a monito a yoki keno, batunion surtout sur les réseaux sociaux, ne faut que parler sur mon nom. En tout cas, Ebele Abatu vont même paniquer. Tant de personnes vont même commencer à pleurer. Mais ce n'est pas le cas avec Grâce Témo. En tout cas, Azui Courage Wana, elle s'est dit non, je suis une femme battante, une femme forte, une femme qui a tellement et encore plein de capacités et de qualités. Donc, na oti kananga mutu na CT, na otele misango kaka, et puis j'avance. Wana penzan de Grâce Témo. Bande konanga bino nyonso bino moko boyebi déjà relation au bando leka entre Grâce Témo na Moura de presse. Bazalaki na ekiri moko bando donc kotambola ensemble ko sala ba makambo na bango ensemble quand ndenge zalaka. Biso moko toyebaka déjà ebele ya bato soki mwasi na mobali bazana ki camaraderie wana esuka kaka ba kolingana. Mais ya bango penza ezalaki bongo te parce que na moi groupe na bango bazalaki moi ebele babando tambola. Donc bazalaki nde nini soki muto akoti na ba réseaux sociaux pour na ofinga peut-être exemple ya Grâce Témo ba Moura de presse nyonso ba okote la Grâce Témo. Donc mona ba live ba osali la Grâce Témo ba osala na mutu o plutôt alingaki a salir kombo ya camarade na bango. Donc bazalaki bongo soki pe côté mosusu o bato bo finga Moura de presse ba Grâce Témo ba mosusu ba okota penza ba live to bona biso kotanga ba kombo parce que na minute yo kombo ezo tambola na ba réseaux sociaux ezakaka ya Grâce Témo na Moura de presse yango penza yango to bona biso koloba ba kombo ya bato mosusu to bona biso kisongi kisongi ne to boya bandeko. Siko eko sala ke kandenge zalaka mwa koswana place nyonso batu batambolaka place nyonso batu bazalaka bandeko nanga koswana ezangaka te mwa makambo ya mike ezangaka te. Et d'ailleurs nous le voyons même dans nos familles. Ezana ba famille ou peut-être grand frère asololaka na petite sœur te, peut-être cousin oyo na cousine oyo basololaka te. Donc ezalaka nango makambo kinda nango ka bongo. Donc ti lelo toye ko conclure yango ke eza nango normal place nyonso bato bazalaka makambo ezangaka nango te. Siko ya pasi eza ke komona ndeko na biso Moura de presse ye penza ayebi masolo ayebi ko beta masolo na système moko ya bien. Bon voyage na ye abando luka voyage na ye depuis longtemps. Akende na ye poto akende na ye Belgique ndenge zalaka. Donc bando luka na ye penza voyage dans tous les coins jusqu'à ce que
comme Nzambe na biso azaka Nzambe ya bolingo. Voyage batu mosusu bandeko nanga koti kozala na bambongo. Peut-être bazo boya opesa yo visa. Ba rejetaka yo. Mosusu ezala bongo eza teki ya bando lukango mbongo ezalaki tete. Mbongo ezalaki me kandenge ezalaka mosusu ba reje mosusu boye. Ale na turo yo Nzambe aki kosunga. Ale moura de presse aye kozwa nini visa na ye. Sikoyo avant voyager nde ba invitaki ye na émission ya ndeko na biso kaka chroniqueur moko nga na boya kanango ko tanga penza bakumbu ya batu na boya kananga kisongi songi chaîne na biso ezalaka chaîne ya kisongi songi te. Sikoyo tango babengaki ye na émission wana nde batunaki ye mutuna nini oyo esi eshokayo na vie nde place makambo nyonso ebebaki. Nde alobi makambo ya Grace Temo. Pourquoi jusqu'à présent bazalaka ba mi mais ayebaka ti lelo place Grace Temo avandaka te. Nde aye kobimisa nyonso ke non ndenge eza boye Grace Temo bazalaki bambanda ye na Davina Apwa aki nous saluons d'ailleurs en passant tala kaka mama Madesu na minute oyo mwasi Nzambe. Davina Apwa azalaka mwasi moko toko wapi wana penza Davina na biso na système kaka ya bien Davina surtout ya famille libota. Bandeko nanga de ko bimisaki non ndenge za boye Grace Temo na Davina Apwa bazalaki bambanda babando wele la Da Costa le coach mobali ya mama Miriam wana topesi bango bambote kandenge zalaka bisika nyonso bazolandaka biso papa Da Costa na mama Miriam topesi bino bambote na système moko ya bien o bazalaki bambanda babando wele la Da Costa boye donc mataki ekitaki yango ba tension ekomaki kilikili. Et puis nandeko na biso pe mosusu akoti pe kana même chaîne akepe koloba ke non ndenge za boye Grace Temo abima songi soki otambola na ye ezaka kisongi obeteli ye lisolo koyoka yango kuna koyeka yango kuna donc mwa biloko mibale bazowelela mobali kote mosusu Grace Temo abima kisongi. Bandeko nanga nazotikela bino lisusu mwa réponse ya Grace Temo sur badur nyonso ya Moura de Presse o nyonso tu Moura de Presse alobi. Bolandango ya presse sa bandeko nde na koya to sala mwa analyse to teyama kandenge ezalaka. Biso nyonso tozala na posa ya koyekola mwa eloko. On se retrouve juste après la famille. Avant tout, je commence d'abord par saluer toutes ces personnes qui nous suivent en ancien moment. Merci beaucoup d'avoir venu sur Rolanda direct. Je ne sais pas c'était comment. Combien je vous envoie de gros bisous. Donc, voilà. En parlant de la presse. Ok, là, on a fait ma pompe. Ouais, je connais pas ça. On a été sur la promis. Mais bon voyage, Moura de la presse. Je voulais dire ceci. Ma réunion, surtout Moura de la presse. Mastananga. En tout cas, nous sommes des solos. Ah? Et c'est un solo. Non, on dirait que ma moussou n'a pas missité. Pour moi, on a dans des missions en haut. On dirait que c'est bien désolé, mais mais je crois que un jour, ma moussou, c'est légal. Nous, surtout au mois de la presse à lobby. Et ça, les solo, et c'est solo. Oh, ben à lobby, parce que la vie quand on loba. La vie quand on loba. Si on comment, on loba, puis moussou, ça, la mission. La vie comme ça, donc, n'a pas opé en loba. Après, on lobby. Naba on le va même après une année. Naba on le va même après un an. Et puis, ça solo tout c'est pas master. Aussi des amambas. Ce qu'on les connaît en auto sendé. Kakeza. Kakeza. Exactement. C'est pour auto sendé. Après citer en amambas solo. Bandeko nanga tozongi de retour encore sur Étoiline Inès TV. Ceux qui n'ont pas s'abonner, en tout cas kota au s'abonner. Ceux qui n'ont Australian lac na yo te j'aime na yo en tout cas c'est les moments tia moi j'aime na yo ceux qui dans nos sali partage na yo te en tout cas sunga biso na kosala partage et ko sunga biso mingi makasi bandeko nanga tozongelaka makambo ya Grace Temo na Moura de Presse eloko nalingi na loba iza nini
Communauté na biso chaque jour na yaka neti koteya. Na yaka penza neti koteya sur makambo yo. En tout cas la famille est mon vivant. Toyebike na mokili oyo mo santu azalaka te. Biso nyonso tu toza basumuki. Tozalaka na mabe na biso tosalaka. Tozalaka na mabe o tosalela batu mosusu. Tozalaka na mabe o tokotisa na vie ya batu. Alors ezalaka bien ata soki boza na camaraderie moko boye. Eza te ke soki oswani na mutu, cela veut dire que non, tu dois dévoiler tout. Na oyo ezalaki secret. Eza makambo mosusu peut-être mutabetela yo lisolo. Ayebiki o penza secret na secret. Peut-être yo moko kande oyebaka makambo wana, mutu mosusu ayebaka ngo te. Alors eza te ke parce que bokabwane bo solo lisusu te nyonso kobimisa te. Place pe okendo sala ki camaraderie lisusu bandeko na ngai. Batu wana ba bando banga yo ke non mutoyo. Donc soki na swani na yepe yanga pe kobima ndenge abimisaki ya ndeko mosusu. Ezalaka mwa bongo. Conseil na oyo kopesa amour à des presses. Netinga na sepelaka na ye mingi façon à salaka émission na ye. Bien que ça mabamba émission mafinga mais asala msa ye kitoko makasi donc ce qui est sala amikoti saka penza. Conseil on a koti kopesa isa que dans la vie c'est vrai ezana batu o basala biso mabe mais totala ka mabe mingi na bangote totala ka bolamu na ebite na moment oyo grâce temo asala ki o nini o penza et pesa ki o vraiment kanda. Peut-être que comme qui na niveau que non, trop c'est trop, enough is enough, je suis fatigué, je ne peux pas supporter. Yo moko yebe oza mobali. La plupart surtout ya mibali bazalaka na motema kobomba ke biso basi. Biso basi nde ezalaka mwa kanda ya moke na koya kobimisa nyonso, mais la plupart des hommes en tout cas Nzambe a créé bango que non ata soki likambo eza ndenge nini to gardaka. Normalement na relation o bozalaki nango ezalaki relation te que non lelo ata soki grâce temo asali o nini oya na ba réseaux sociaux pour na kobimisa nyonso na ba secret o penza il fallait bo garder. Na minute oyo ezaka kotia confusion surtout na mwasi ya tonton d'Acosta. Pourquoi? Parce que ce totali ba photo na bango à mariage grâce te mokutu akotaki azalaki na katikati ya mwasi na mobali. Et puis mwasi ya tonton d'Acosta ayambaki grâce temo kitoko wapi na jour ya mariage coutumier na bango. Donc tout ça peut-être ce qui makambo eza vrai to eza teke ndenge nini. Ce qui peut-être tonton d'Acosta abete la mwasi na ili solo te. Ba makambo bongo eminaka trouble na ba vie ya batu. Pas seulement dans la vie de grâce témoin, mais dans les couples aussi de tonton d'Acosta. Et de l'autre côté, quand Dengo Lobaki qui non, babando wele la mobali ki bombanda entre grâce témoin na Davina à point. Wana pe ezako memaka ba problème na couple ya Davina. Et surtout na moment oyo Davina azana zemi. Hein? Déjà na minute oyo toyebi ke moi c'est déjà ceux qui aza moi likolo bongo. Ezalaka bien azala na tranquillité d'esprit. Azala bien, ezala teke ebimaki, ezongaki, emataki, ekitaki, osunga tende konangai. Na ebite mutunani a motiva yo pour que oleka na ba réseaux sociaux pour na oloba makambo yo. Je ne sais pas, ceux qui yo moko kako zaki motivé, ceux qui zana mutu kaka. Kane balobaka hein, poto ezalaka nango lola te. Peut-être lelo ki na yo Belgique. Que dire après 2 ans, 3 ans? Peut-être grâce témopé, libale koki koya libala mi balé eye. Non, il faut que mobile à lobby noto que nous vendons en biso na Belgique. Et peut-être que kuna boke ko se retrouver na lopango moko. To boke ko se retrouver na entreprise moko bo sala, bo se sunga to ekozalande nini. Bande konanga to gardaka ba relation na biso.
to gardaka penza relation na biso mutu nyonso sololaka na ye soki ata lelo bobebani eza te ke obimisa oyo abetela yo lisolo te esalaka mabe makasi batu mosusu c'est vrai bakoyoka yo mais est-ce que oyebi motema na bango oyebi o baoloba mpo na yo oyebi yango te alors ezala bien ata soki oswani na mutu garde ka bamakambo wana epi naki mokolo nde tokola bongo toza deja bana mikolo eza teke bana mike oyo osalinga makambo na gardele yo rankine te soki oyebi ke non ka ndenge bamosusu baolobaki non grâce te mo kisongisongi mais aza mutu vandisa ye mama yo problème nini peut-être kisongisongi eza koloka to nde nini okende nanu prière pourquoi yo soki mutu ayebisi yo makambo kende aka koloba eza lisusu normal te yango ki camaraderie esalami mpona bongo soki omoni badefo ya moninga vandisa moninga lobela ye mais soki omoni ke badefo wana ata soki olobeli ye ezo se répétaka kaka là suggérer moninga que non tu peux partir à la prière ce n'est pas normal tu dois aller voir un homme de Dieu pour prier pour toi babilo kwa bongo esalaka bien ata camarade place au vendre lobaki en tout cas na entourage moko kitoko naza na batu openza balinganga mais na ekiri ya bongo ke mutu asalaki makambo ba audio na yeboza nango nyonso bokomi kobimisa o sala pasi en tout cas courage à toi grâce témoin ba moment oyo batu ba finga yo balobela yo o nyonso bakoti kolobela yo elo na osenga yo sois toujours focus. Sois toujours concentré dans tout ce que tu fais. Otika te que dans cette situation et ya ko tourmenter mutu na yo te. Sois toujours comme tu l'as toujours été. Zala toujours na makasi na yo ya chaque jour. Bandeko na ngai yango ya mukie kaka na ngaki na bete la bino lisolo. Boyoki bino moko réponse ya grâce témoin. Grâce témoin a confirmé na nyonso. Oyo tout moura de presse à lobby. A confirmé à lobby pe ba audio mosusu ezobima. Bandeko na nga na tiki bino. En tout cas, bye bye et à la prochaine.